Mokonzi ya Kinshasa Nord na Sud. Oui, commandant Kiri na yebi kozali Mokonzi kote kuna. Mutuasa yebi ke kozali Mokonzi kuna na Kin Sud na Nord. Tozalaki obe na posa ya rapport na yo eno na kibokonzi wa yo. Po na yo ki deja ba rapport moko ya mabe po na bato na yo. Vrai que ben élément na mokonde baza ko causer insécurité côté ya Kin Sud na Nord. Côté ya Monga Fula Ipen. Ba yebi singa ete bango mokonde baza ko boto ya biloko ya batu pe na ba téléphone na ba bijou na bango. Te Mokonzi, bazali ba élément na ngai te. Bazali bato ba yibaka teni ya ba policier na caserne ya armement kuna na Kankokolo. Mais Mokonzi tozo sala patrouille kala mingi te bakoza na maboko. Bon, siko tokene loko na bengi la kibino. Commandant Richard ya Kin Est azo sala musala makasi pona mboka pe ville na biso. Ayaki lobi komona nga pona kosala rapport na ye parce que lelo net tozali koloba awa azo préparer opération moko ya munene contre ba colonel na kati ya Yolo. Apasaki ba agent infiltré na nyonso ya banganda noa nyonso ya Yolo. Pe ba agent na ba localisaki ba poma nyonso ya Yolo. Le plus dangereux sont les 11 cartouches. Chef na bango azali moto oyo kombo na ye Kaembe. Na sima na ye tozali na Mushaka Zoa oyo bazali ba ami na ye d'enfance. Tozali lisusu na piloli na coconut. Pe na Sipomba que Kaembe pense de faire coiffer et habiller de la même manière. On les appelle les mitou rouges. Pe batu nyonso wana bakendaka komela noir chez un certain Sarkozy. Na moment on azosola na bino baelema ya commandant Richard baza déjà infiltré na kati ya nganda noir ya Sarkozy. Soki kaka ba 11 cartouches baye bala moko balancer opération. Commandant Richard localisant Kaembe vient de lancer ce qu'on appellera opération table rase. Oui, ça consiste à kokanga ba pomba nyonso ya vie ya Kinshasa. Mokonzi na kati yo maloba te. Est-ce que bato wana bakufuta masumu na bango? Pomboko yo kope komi ebele Mokonzi. Okomona tokwei na bango boye ntima 3 semaines babimisi bango. Bakopere babimisi bango pe bazongi kosala kuluna kaka na esiko bayalaki. Elembisaka biso makasi Mokonzi eza correct te. Zola ministre justice pona sujet ya likambo wana. Asi soto mitungisa te. Mokonzi ya mboka esi alongolaki ba magistrat ya mabe. Kaembe et les 11 cartouches ont régné sur Yolo pendant plus de 5 ans sans partage. L'espoir na nyonso eza na mutu ya commandant Richard. Soki akangi ba 11 cartouches pour le kosila mbala moko na kati ya Yolo. Après opération ya Yolo, tokolancer opération Taberaz pona ba komi nyonso etikali. Pour nous soluka compliqué biso boye. Tout ça la tente. Il faut toke na hôpital Kanina. Tout ça déjà permet ni botika biso. Tout ça la tente. Tezate pardon. Tolera te ke ba pomba musuba kota awa. Ndeni na biki tout ça ba pomba. Déjà bien informé. Très bien informé. Très bien informé. Tala. Ekiri nini soki pe bitoya soki nini naza pomba solo ya solo na kimaka bitumba te naza neti bino te soi-disant bapomba oyo baza koya mason nakomona nga mushak tala vieux oza mokolo makasi donc comprendre tika biso tika biso to tika ondeko na biso na hôpital sima tokozonga po tobunda. Petit, oza encore trop jeune. Oza mwana moke. Soki bato na yo baza moura bakokufa. Mais bino, okokufa va bango. Vieux, tika biso to les gars. Nazo le bozo seka. Ozo minimiser biso. Olingi to s'exposer. Biso toza bapomba. Toza ba champion kin. Kasi tosala boye. Tokende inde ti. Na hôpital ya Kanina. Comme ça, totiki bandeko na biso na hôpital. Et puis kaka liboso ya Kanina wana, tobandik bitumbati. Tobeti bino et puis tokontinue kati hôpital wana po basoigner bino. Omoni te keza na avantage ya bino. Sasa makeke bito na terrain na biso. Ezali sumi ya munene. Pona yango lelo, yona ba mista na yo bokokufa. Ekiri bito, Tayo. Taki bango ya nyopi. Siko na longo ya nyopi. Namoni bango aza trop dimi pona biso. Telemeli attaque ya 128 lions.
ça a été. Bataille. Tisuka. Attaque ya 128 millions. Et Kozue Kaka. D'accord. Sorti. Viens pour un moukolo. Tu comprends, vieux, tu comprends. Mais pour le lingonza, mais tika biso. Tika biso, to le cavier, tika, tozo nya isus te pardon. Tika biso. Ozo seka biso lisusu te. Cette façon-là, elle est à l'obélaka. Mais là, aussi, il y a makasi. Mais tu sais quoi, à comment on normalement. L'expression de biso est kokeme tina suka. Zana nous na ebandeli. Vieux, toi la tante, vieux. Tika biso bolingo nzambe. Pona bolingo ya nzambe. Je sala tellement longtemps que n'a combattant l'église te. Petit aux abats Christo te. Nous abattu à ma belle. Bon, pour la bolingo à Congo, kasi. Pour la bolingo ya Congo. Soki yeba ki yalo kona kanisaka pour la Congo. Ndaki yo le bata boete. Mais vieux, c'est normal te. Comment est-ce que muto koki kolinga nzambe te ni mboka na ye? C'est normal te, wana za kindoki. C'est normal te. Ngoye ba pona ngani déjà normal. Normal pona nga. Ça komona ba militaire ko kota na ndako na biso. Na mutu, ko ba papa na nga. E ko sala mama na nga mabe. Pe na baleki na nga. Normal. Pona nga esa komona oncle na ngai. Ko ya bandeki ko sunga mbota. Ko bungisa musala na ye na katanga po aza muluba. Normal. Pona nga esa komona ba voisin ko boka bilei. Alors que nga na baleki na nga tozola la nzala. Normal. Pona nga esa komona ba biyibi. To la bino lopango na bino. Po bangonde baza na pouvoir. Wana nde eza normal pona ngai. Lelo pe ekozala normal pona ngai. Komona ndenge nini bokokufa. Maintenant, viens. Tu as vu ça, ma Congolais. Il faut te lingana quand même. Vieux. Oza vient la biso. To sayi bino bolimbisi. To bonne bino makasi. Bonne wala biso balingi bakufa. Pardon. To sayi biso ba Congolais vieux. To so Congolais. Angola zawate. Zambia zawate. Il faut to zala la bolingo. Totika makamwa boye, tala vie. Nazaka na 2000 fois mon boye. Pose yango botika biso, pardon. Zoa, tipo kotika biso te. Na bonde lié pe mingi. Nazo yokanga te. Tele pe nenga za vilain. Aso seka pe lokola za boga. Mais l'omina est vilain. Tele ba mandibule na e. Oya taza milliardaire. Babomi bakolanda ete. Aza vilain. Mouchak, tika pe biloko wana. Bato baza makasi. Moko abetaki nga likofi na moni neti liyo azobima na likofi na ye. Mouchak, yo pe muloko na yo ekoboma yo mokolo mosusu a. Na ebandeli wana efayeka atobondela bango. Me yo ignoraki bango, omoni sikoyo. Donc noloba ke eza faute na nga. Mais oui, tala sikoyo ta etikali muke. Mpona bomo ya piloli na coconut. Ngape kite toujours mon bomanga. Zoa tala. Tous biso so ba Congolais. Tala, tipo pas à Congolais. Donc il faut que langa. Petit, on comment pour nous la 2000 francs. Et puis aux autres le Congo. Tala vieux.